Fiston Sai asengi Ferregola na bagolwa pardon. Fali na bawaror bakosa kiye. Bolanda. Ezangande na lobite Bolanda. Ndenge asengi pardon en public na télévision. Bagolwa balimbisa ye. Parce que fali na bawaror bakosa kiye afinga fere boya fere. Aye kukuta kino tina baba mikolo babenga Ferregola papa. Souffrir na makambo to. Oye binga mona vandi pena na décembre na nous que la faire les gars makambo pona nini bobo ici batu balingi na bamote o ba malamu o ba mabe ko ba obina mwe monde na kuta pena na koko mo ta koko ba bula ba la tuti so on nous tout pour la bagoa ou soit atakando ngam taka kama na mone kana kando omimoni nini na mimoni ka ngeti obie yo ngande na ndoki yo mimoni ndoki yo ngande na ndoki so yo tumbola ka fere en fait tous aura problème na fere Yosko banda ozwa makambu na nyonso na loba te mon frère question simple na bibo otumbola ka na bi année 2026 pour nanga eza année oyo ko forcer batu te ba comprendre yo il y a pas de problème si on monique makambo yo zo déjà bien mais batu ba comprendre yo te tika bango c'est question nanga eza simple na ina expliquer obo na kutana ko bomo na obi ke na to ba action tala na mun koko a na kata presse a na difficulté bagulwa ba tipa bakoko tala na yo ke ni koko mo okate ba na kata presse mais na ye na koko na kata presse koko taika moninga yes kosima mate na Coco, na saliori. Yo kuboya papa élevé pour les. Coco. Coco na pas chose bien à faire papa élevé. Abi, yo kuboya papa élevé pour les. Na bi Coco. Yebsanga eloko moko oyo nga na finga fere to na loba ya fere ya mabe obi ko na bina tala olo mama lam olo mama be ko tala ko mure siko baka boyo ba no continuer o mama na mo kona mais mon frère yango na biso yoke to kende musikate année 2026 bagolwa ona lobaki makambo o peut-être ngana mona yango bien bingo mona yango mabe boli misama c'est que bagolo pardon na lobi na yoke ko forcer ba tout ba comprendre pardon sengi pardon ba pression na lobi na yoke parce que bazo menacer pression ou pas na bino dans sur l'année 2026 et ça année ko forcer ba tout ba comprendre les conséquences corrigent mieux que les conseils on nous fait attends c'est que na lobi ko la bagolo ba wala ba sepe na moté bino ko boli misama na besoin de l'eau na kota bagolwa na kota bawario na mitema ya batu wana nyonso na zonga na mitema ya batu lokola teke mutu atasali malamu misaka mabepa batu mungu batikaki yo bagolwa est-ce que oza na bafan oyo baza bagolwa batikaki malamu te okotikaka ndeni yo omipimi na koseka mutu alobi likambo modu mpe na omipimi na koseka me nalika batu nalongola batu na aoseka me sosi soseka kanda modu eza wana bakulutu baloba boye batiaka point na vie na moto te soki na akufi te lelo Fiston Sai azongi giga ateyami public ekomi kokima ye mpona nini alamuka na ntongo amesure carrière ya Ferregola kino Ferregola aza multiplié par 5 ndenge fere aponaki abetaki ya Adidas Arena bon multiplié par 5 ele kosala 40 ya Ferregola ya fali po asalaki na nani na Paris la Défense Arena et lelo Fiston Sai se rendre compte qu'il avait commis une grosse erreur dans la vie naïe, il a côté à point na vie à Ferregola. À côté qui non, n'ayant négligé qui fait, n'ayant critiqué qui fait, la finga qui a dimna qui fait au détriment na fali. Les lois Fiston Sai c'est comme que sibir peine wana, et comme charge à vie naïe, à ce kokaliso souté.
parce que bato nyonso bakomi ko se retirer na ye bato bana ko pese ba contrat ba se retirer na ye pour nini a négliger mutu munene tant que celui qui fait le golo za ne Congo aza mukolo Kinshasa soko fingi fero boy fere ozala diminuer ezala kwa kindingo allemand qui matin midi soir ayebana kité mais fere gola boosta qui étoile na fere gola ça qui brille nani kindingo mais qui dit que la moki na tomba bien chef d'entreprise amoni qui cause chef d'entreprise za mabe abanda ko finga fere bana wana finga fere lelo est-ce que kindingo za na plaire azala ki na ba réseaux sociaux et ça sauté abimisi na nzembo ya ko profaner les qui a fait la kufa mais jusqu'aujourd'hui azana place te yango lelo fiston ça comme ko rendre compte que non na sala qui erreur ya ko tient point na vie à faire bakasa qui fait la ko maté mais nzambe le kwa nzambe oyo sera apesi yo don apesi yo talent apesi yo étoile ata bato moki balongo étoile oyo bakoka mote ndeza lelo makambo kutelisi fiston ça comme kokoma keno esika za kokota azokoka lisuku kokota te bakomi kopimela ye place mpona nini atiaki point na vie à faire mais bato ndenge atiaki point na vie à faire abosa nde bato bapesi bacontrat wana balingaka faire mais base manifestaka te en public mais ntango bamoni kodénigre artiste na bango babikino bakopesa sous contrat te yango tolobaka na bino ke na vie kozalaka apprécié te ya koloba n'importe quoi mondeki lelo carrière ki nani ya ki comédie soki eli yo mabe feri wana azokende komonte feri onéglige ki feri aza na baboutique éphémère aza na boutique physique na Champs-Élysées na Paris aleli biso marque la bière la gauloise asinila biso contrat de collaboration na marque monene lokwa Adidas original o artiste na ozokomisa aza nango te feri ko aza artiste indépendant amifutisaka ye moko aza chef ye moko adépendaka na bato te bato nde bayaka kocollabore na ye mpo abeta baconcert lokwa Masai production aye nde konégocier fere aye konégocier nde fere nde bake kobeta contrat eza teke bayeli contrat yango sini non baye nde konégocier ye soki akozwa temps mais sikoyo artiste na yo bapo ezwaka ye bachoix parce que eza artiste majeur oyo label ezoutilize ye tandis que fere golo label etilisaka fere te bamaison de production nde bayaka kocollabore na fere au moins sikoyo ndenge esopi bino bozalaki pressé ya kodiminuer artiste monene lokwa Hervé mais sikoyo lelo bokopi devant le fait accompli boza na bacapacité ya kotekisa babia stade gouvernement ele bino apport boza konéglige fere mais sikoyo lelo fere boza konéglige c'est lui là aujourd'hui nde aza na place monene na musique na biso. Bonne nouvelle à tous les Gaulois et Gauloises gladiateurs. Hier dimanche soir, l'artiste Ferry Gola a annoncé qu'il reste 9% des billets disponibles pour 3 catégories de son concert à l'Accor Arena de Paris. Il y a catégorie or, catégorie 2 et les paquets VIP. Alors que tandis que Ferry Gola Tchaki, 2 types de billets. Il y a des catégories, il y a des paquets VIP. Paquet VIP c'est à 300 €, mais à 150 €. Il y a des catégories, il y a 5 catégories, 4 catégories de billets. Alors, nouvelle eza ya kosepela parce que babillet etikali moke esila alors soki ozangaki place osombaki te c'est le moment de le faire c'est le moment de faire fête esilaki déjà nayebisaka bino ki tous les jours fête esilaki déjà alors bato bandi déjà makambo ya sériosité Ferry Gola déjà azongi studio séance ya répétition azosala na baartiste na ye parce que album efo bima avant concert c'est-à-dire que code 16 ekobima avant concert. Alors, il doit déjà bien na yo. Parce qu'il fait une stratégie à sika oya nango. Peut-être bato ba oya concert, ne ba kozo album en exclusivité. Ako bomba album même ko la concert, albis album ko la concert. Alors ba Gaulois na ba Gauloise na ba gladiateur, bo revêter parce que tous ça ba stratégie, faire Gola na ba stratégie matin midi soir pour côté musique na biso congolaise. Musique na biso congolaise a rumba. Musique na biso congolaise a musique urbaine. Musique congolaise déjà immédiatement rumba et la personne osa représentant dans mon mokili les affaires alors osa Gaulois osa Gauloise osa gladiateur yemo ko artiste annonce les biso déjà 9% ba bien etikali pour 3 catégories tous na catégorie carré tous na catégorie D tous na ba paquet VIP ezolingesi là 9% za mingité c'est-à-dire que d'un moment à l'autre mon ka kino ba Gaulois ba sisi na bango to ba melomane ba sisi na bango masolo wana bobo sanate ki Ferry ndazana moto abeta ba concert kitoko mikolo oyo le seul artiste o abeti concert ya munene
na 2025 na Europe c'est fait regola na sala ING Arena asa l'unique artiste abeti sous deuxième date na Europe ezaki na soirée concert soirée lipanda kaka na mboka na Bruxelles fait regola concert Bruxelles lengi na mois de juin 2025 alors na tour oyo pe elengi kozonga na Paris fera meme elengi wana yaki na mona na ING Arena zomema na Paris ko rêver te soza gaulois so linga musique longola ki warrior pourquoi ki warrior musique ya malongi za raté musique ya bizane chez biso ba gaulois so ko raté événement wana na ebité parce que fera ko beta va stade avant fallait beta stade fera ko beta vai boy ba ki fera ko tika devoir a corriger bloko ba sala gros na encore arena mais ce ko fera ko corriger bo na stade de France a fali bo bona ba gachi fera ko ne loko mususu o kino bo zelango bo comprendre te ce que ça a faire sur ça maître Gibbs